Oh Jésus, oh Jésus, oh Zambé, oh Zambé, oh Zambé, oh Zambé, maman, oh Zambé, maman qui fait la pardon maman, mais quand la grande foi n'a pas d'analyse, baba so Zambé, baba so basali na boye, moto ayebila sala mitaje na neke, balobilo vanda indépendance, chacha, tozumiye, okikwaza, chacha, tobakini, otameron, chacha, baganyeo, onipata, chacha, tozumiye. Oh Jésus, oh Jésus, oh Zambé, oh Zambé, oh Zambé, oh Zambé, maman, oh Zambé, maman qui fait la pardon maman, mais quand la grande foi n'a pas d'analyse, baba so Zambé, baba so basali na boye, moto ayebila sala mitaje na neke, balobilo vanda Salut la famille, bande on a insécurité na niveau ya dégâts na Kinshasa ya kosakana. Donc chaque jour na ozoba vidéo iza na TikTok, Facebook, YouTube ya bamambo elegana kini bokolinga te bondima te bokoka te. Yo na bina sa vidéo oyo na osa collage mo ya mama moko bauti ko enlever nzambe miraculeusement bikisiye na osa collage kana TikTok juste après vidéo o bomo na mambo elegana kina. Yo na yana loba na moto moko, écoute-moi, avant bima rassure-toi Zambé, c'est une protection divine en Zambé, surtout sur le mata transport. Makila iswezinga yo et puis au mata na mituka ya mabete. Ouais, parce que assurance ezate ezala ba ketch na bino o moto o sokini peut-être muke mituka l'état ba transport wana. Donc c'est compliqué. Bah on a mon image moro hier, j'ai eu tellement mal, vous n'avez pas l'idée. Moi na moto a même mis des clients. Donc on est ba clients na mi balé ba criminel. Le bazaine na projet ba ibe moto. Ce que l'eau salina mawana pas ces avis. Fala tabatika la l'agonie, certainement ils l'ont tué. Ce garçon a obita, Zambé car mais façon ba salier. Donc caméra zoa image. Malheureusement moi na tchango a tes violence makasi ba okanga vidéo na TikTok. Aye bango ba certainement ba orienter ki bandika ki place ba okende. Tant ba komi na lié ba vendre cause à côté na à cause insécurité ba tie ba caméra. Donc image ya penza claire, caméra zui bango na ndenge ba komi. Akangi oazaki juste après akangi catch. Aba baloki na mabele o mususu wana aye au seconde moninga na ba petit. Et puis au mususu akimi na moto, l'autre qui était resté moto déjà pour paralyser marqué ko zo soki bende soki libaya a
boli yango na mutu soki combien de fois donc assez rassuré penza ka kufa ko akufa donc na bana moto bango moko baza na insécurité na ba client parce que eza na ba motard ebele pe bana kata ba cop fi mo na TikTok aya pas une semaine auto landai amata yi moto nzonde moto na bato mabe ezaki cop na ba motard misusu ba yibi téléphone ya mutu peka zai na moto o ya mataki ba yibi nga phone nzonde zai ba G landai nzonde zaki ba G sko ba leki se place fala kita ba komi côté moko bango nyonso ba kiti o pesa biso mona na monte na ote veiller na ote église j'ai pas l'argent na kana bon transport kwa mona ba bali ba bomé à moi c'est avimbi et na TikTok ba certainement ba mona image wana non seulement ça bazo ko enlever bato oh ba catch mususu chauffeur a catch mo za na kata masolo ba kangi ba client ba détourner bango misusu bango mo pe ba chauffeur ngo ba catch bana na danger o ka zu ba client et bi ka zu ba client so na zu ba criminel ba ke bo mai po ba boto les catch ka ba mitu ko la bino ba minibus soki ba esprit de vie soki de mort bo benga ngo donc compliqué na auto landa moko témoignage moko jeune fille mo wazo expliquer bazali na kati ya bakombi wana soki ba yasi soki biloko nini ba benga ngo un moment receveur abimisi mbongo na poche a popoli yango pupu abeti na kati ya mutuka et la fille croyait que il juste un mbongo zuba poussière et puis nzoka ndezaki drogue batu tout basé na kati kao. La fille miraculeusement a l'air de sentir la lourdeur maola la té. Un moment receveur avec ces jeunes filles. Tout balali yo lembité. Abi certainement ba cause ba uti misala, ngana o kitapé kalaté donc nazala nga bien. Un moment yo ka chauffeur azotu na receveur. Kuna ndeni, receveur répondre à lobby. Non ma solo c'est bon mais quand jeune fille mo azazo la té ye ayoki. Et bota nzamba sala makam. Nde bando kende wana batuti mwana bato. Batuti bino bobiso batuti mutu na Kongo ndenge ezalaka indie. Boss na bango atindi bango ba opération ya bengi. Kuna nde nini? Oh non c'est bon mais sauf que tuti mutu awa eza royinda. Le boss dira que soyi ba policier ba ye bo banga te bondi ma kokende. Ngana ya obimisa bino. Mais na otinda car kana minute oyo et à récupérer bateau. Vous pouvez imaginer. Et atindi pe mutuka. Et c'est cette fille où a sali témoignage au mutuka biki si batouana. Donc ba policier baye comme a constaté qui suspect, n'a pas d'expliquer moi ba policier zaki wana. Et bazui statement, c'est comme ça ba kangi batouana na mutuka yaki après. Donc ba benda ko memba bana ba nzela so ya ba Congo et certainement ba bilo ba trafic d'organes. C'est compliqué bando mamboele kana Congo a nzambe mboko yoe. Et webi na ba projet on royer mozo baye. Ah. Que le Seigneur nous préserve, que Dieu nous garde. Yaya panza sans partager vidéo. Obi qui sont on ne sait jamais. Allah. It's for this. Tu crois bon on so bo sala bo bo le bisangai. Tu to bande ko tale bo bino bo kiso nga pena kiso mpona na osongai. Depuis le village Bombili, elle commandantait le maréchal Jingting.
Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Zambé! Oh Zambé! Oh Zambé! Oh Zambé! Maman! Oh Zambé! Maman! Maman, tu fais la pardon, maman. Mais quand tu as la grande foi, tu as Baba so Zambé. Baba so basali na boye. Moto ayebina so sala mtaje na neke. Baba bino vanda kilo wako. Boza ba Congolais rwandais boza ba. Bandero mo sa wa bande ngwa bandero mo ko penza. Boza Congolais rwandais. On pas ça. Congolais besoin de ça ndiko. Motongo bakate wa Bakeche bazocheka basime oyoyo kala ombanga mulai bosuki lelo bandoki bomaka Nzambe aboyi elongi lokola pota. Un jour, lechi ya lelo ezalaki ya sango. Botala ndeko mobali, botala papa oyo. Bana arme, na phobie, na drogue bana ngo. Papa o musango film ko aleve partout. Botala elongo, botala nga kutu. Ah, ok, la biso wa. Papa il faut kende. Omoni wana mkoso wana la tichekete. Papa o andoki wana vraiment. Ko kabiso te déjà oswami. Wana bazosala ko ya chemise. Papa bilogi mabe. Bazate bali bakimaki. Bokana numéro mutiki soka koti so mati vite. Ngana ko tuki. Atuso be na oyoka yo. Na ko yoka yo. Mambongo ba pesa kama ngoma. Oya chachoko ya ndana kompani ba tamponi. Yoka kompani na ngai. Yenda panza kama tulipumu. Batu opanda tu abumba ngoyeyo. Kala mvuto ka mbele. Uzila mano ba. Bali mbali moko tu wana omkuse wana ota biso bulu wana papa na mukolo wana ona oseka wana Wazato na kati. Alembe. Mama bovanda babwaki na avenue du commerce mais trouve mutuka oyo liboso ya magasin soki olikelaka bana mwa kwanga eta wana eza situe balongoli plaka nsima motu wana ere babome bakalaki nsima mais chose étonnant lokuti chemise moko na kati ya babomisa toyebi te chemise yango on tobengi bagent ya leta bango bapolice bayakosala mosala na bango baya kosala mosala na bango merci beaucoup yango tozoyebisa bato lobi ke mutu nyonso azala aner bisika azali kovanda bisika ozali kovanda ifo ozala aner osungaka bato mpona kopesa bainformation ya mboka pourkoi tozalaka na kongo moko oyo tozalaka na mboka mosusu te yango tosengi na mutu nyonso bisika ozovanda ezala lisu ya mboka mpo eza mboka na yo ezali patrimoine na yo mutu nyonso tosalaka bongo bazuki bazali awa deja bakosala mosala na bango merci. Quand Poutine parle, tout le monde
Béton, le daron de la nation. Yomesana kotula kuna yomesana kobotola na nzelana causé des morts dans la commune d'Udoga sont arrêtés par les Fardouk et la police. Les enquêtes continuent voyant la révolution. na province abandu awo komine nini na province amayindo awa komine nini na komine nsinga nayaki koteka biloko na ngai abomi mama na ngai leku petroni akati ekingo mutu akaboli libumu mitoko libanda leki na ngai ya mwasi Virginie bapakoli awa lipeka eza pena tikala na defo. Oui, mwana oyo nasimbi ye basimba batonene na zamba pendant 2 mois bakata liteti babubi papa na ye yango mwana oyo nasimbi ezala lokola ba exemple oyo ezomona na typique mwana aboma mama bokilo na ye aboma mama kata ekingo awa aboma mbote Papa komona nani komona nga oze komona awa na commune ya Nsele balobi moto to filmer wana aza mobondo me ya wangani olobani aza pena mobondo wana moto asilisi biso bato ngweme aza mobondo nga akotelanga na kati ya ndako na 3h du matin akanga ngai alobi na nga ke nofa bomanga kaka nde loka bakabula na bekiri na bango lieutenant aza colonel azali colonel alobi ke te moto asala bakikongo boye yo loba aza muteke te koboma ete etika ye nde bacanga kraka na ye nzoi wana tozotambola ndako ya mutu nyonso nzoi soki akuti kaka mutu muteke oza wana ye mutu akoboma te nzoi asimbi arme azoboma mutu boye ngai nazotala nazomona mama leki na ngai moko propre azoboma ye na misu na ngai boye nazomona aza mobondo ya koloba tete aza mobondo ye nde ye wana nzoi kombo ne nzoi botuna kombo na ye nzoi tozala ne quartier moko mpe mboka moko osali na nini na polisi oyo ya Nsele la polisi vraiment soki mpe kotia ye soki kokota makala soki mpe koboma ye lokola boma bato nyonso baboma ye mpe bavictime so nani mbote papa omoni awa na commune ya Nsele problème ezani problème ezali na ye kotala nzoi mpenza mwana oyo aloba mwasi abalaki aza mwana noko na ngai akufa atikela ngai ngai bokila nzoi namelaka voir masanga nzoi aboma mama bokilo na ye aboma mama kata ekingo awa aboma ser aboma papa bakata pe chef mutuni ngai epaka esalamaka na engweme nazalaka na biro ya la police babomaka 5 fac dese na commanda la police ngai sur place babeta yanga masasi nde masasi wana nzambe asala ye grâce ezwaka ngai te sikoyo nalobi boye ndenge nini boza mpenza koconfirme parce que oyo elobi ki auti aboma mpe mama bokilo na ye toza mpenza kokonfirme aboma mpenza mama bokilo ya solo aza mpenza bokilo na biso tobosani nzoi te toyebi ye mpe ayebi na ye biso tozwi na aveni kenda baleki nde bato bazwi na kenda azaki na mama moko ya monene oyo ayaki koagarde banda akomaki lobi awa na tiasa mutuka na bango batikaki kogarde yango na sele baozela butu bakota nango na kingasani na kambi baoteka kuna nde baleki bamoni ye
bazwi malembe ne stratégie ti babimisi ekenda batike na la police basali ba communication nde babengi biso nyonso tu yango tokomi na la police.